awa bomoni bâtiment oyo etongama mpona bana oyo bazotanga na Zamba. Donc bana nyonso batanga na école primaire, donc oyo ezali bâtiment école primaire ya Zamba. Alors loko basindaki ba contrat na bango na PPC nde PPC alongolaki bana awa bakomi kotanga kuna. Mais kuna côté baotangela bango selon bata Zamba balaki fallait PPC alongwa kuna nani ba local bataki kuna préfabriqué batie ba chinois donc balongwa kuna ba kotongela bango ne école awa. Donc ce total peut bien terrain za nango so iba tonga ba école awa na kata Zamba. Terrain ça est trop vaste. Donc pour ne pas éviter les enfants qui ne recoupent dans l'accident selon eux pour que l'on a beaucoup de les amours trajet. Mais ici ce batongi awa c'est là on va dire que vous allez avantager parce que ceux qui ont bimi maman ba kina bamoko na bango. Donc terrain yango mais bâtiment au bakota yango souté mais songa biso ya pour maman que non ezaki eza bâtiment moko scolaire comme la baba. Voilà, merci amis téléspectateurs au bomoni boé ezali ndaku ya chef duc du village. Donc oyokaka représentant ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya mboka ya Zamba tala ndaku ne yango. Donc bon sekate bo recruter te ndaku oyo ndeko ya boye ezala mvula te ndeka babetaka ba tir na bango wana pula kobuka mabanga ko banda babeta yango ndaku ko bande ko ya duc du village afanda ka boye mutu akolobele azate. Un représentant et chef de l'État, amis téléspectateurs, qu'on se le dise. Et quoi est l'amboulaté? Mes bâtures. Moutou a représenté Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo na Zamba bota anda kunaye. Donc, tant que pour moi, on a un commentaire rapide. Papa. Bonjour, Papa Douki. Bonjour. C'est la caméra yangwana. Oh, réellement, vous êtes là. Njo ya mono ina. Ndiye nzwa? Ya mono musi. Vo Félix wizi ni kuzamba. Kwa uko fetikala? Mbe mwa mo mfeti kundoxe. Ah, wo wi yabwa mu yemle. Ya muda mangundu mu mabulanga ma compagnie de PPC. Idina ya buila. Ukichance vo ya kama kala bantu kumunzo. Donc ukikala mukala bantu ngabafua. Wa PPC kema mukavuva konge. Wadingala la ka presse ba wonso bena ba buile accident zizi. Donc là faut baïza tala. Donc 300 passés déjà. Oui. Quoi ni kala. Quoi ni kala. Et puis les gars